Maman. Maman. Ma chérie. Ça va? Ça va bien. Ah, il en a le là, tu as ta baisse. Tu as depuis tant long. Ah. Bien, on peut ça combien? C'est un autre dégât. Des caca. Ça va? Ça va bien. Oh là là. Oh nous. Non, faut la regarder. C'est moi mon tour. Ah. Vous êtes mal poli, vous faut la. On a regardé. Oh. Faut la regarder. Na pondu. Na mwanjiru kaka. Na bisa okaka. Na depi buma pipi moi ça. Tu vas faire belete hein? Eh, non fite belete. Nga suna nga bona formule tu. Faut mu ko. Formule tu. Zali. Ni comme mais. Qui me zala ngo moi aussi de se fait comme on fait. Ne la ye hein? Ça, ça va se faire. Ça ne papa merci. Ba bien o r nios. Ouais wapi. Boli gozade bongo zali. Mon héros de l'ombre. Toujours. Mon amour de chéri. Mon éternel. En fait, tant on a eu quand on a séparé là, comme ça on distraction. Au lieu d'aller voyager, il y a des vacances que tout le monde sous. Dans mon avis, tu veux mener une place famille Zalé. Tu vois, une place famille Zalé, mon avis, au boyau, au moninga. N'est-ce pas au moninga, pas au moninga. Vous savez que vous savez. C'est bon. Vous savez ma casse, maman. Moi, bah, oui, tout. Je ça va. Ah oui. Mon petit beau gosse. Tout doucement, maman, ça va. Bota papa. Mon les gars, on va faire la beauté, mais papa les gars, on a la taille. Le beau truc de tout ça, maman a vu non. Yo, tu dis quoi, moi, mon là, on doit tirer un peu pour aller. Non, maman, non, ça va bête à part. Mamba. Ah, Joël, c'est Jérôme, hein? Ah, Joël n'a pas de Jérôme à Goliath. Oh, oui. Et pourquoi Jérôme a David? Il est où David? Il faut le faire comme on dit. J'aime la musique. Mimi, tu dis comment on a? Qui me zali? Qui m'y a? Maintenant, le soeur, bah, vous êtes encore. Ah, bah, vous êtes là. Mais vous êtes là, yo, chérie, on a qui vous êtes là. Hey! Yaza kolete si mate, ngamo ujana na zali. Oh, ngamo ujana. Ngamo ujana. Eh, yo, ça en est. Oh, ngamo mara msusu zali bala, okomi basa. Te, yo peza aka ujana. Poso amoni kuna ujana bia. Nana ujana. Nana ujana. Ya makasi. Comment on a? Toujours. Eh, papa parle ouais au moins. Papa bien pas dans un ujana. Ujana mama ujana. Baiki mabea. Ni makanika ni wa. Oui, hein, makanika mo ba biso ba ki prison de Toyoki. Limite toi profiter moyen pour exactement de Toyoki ba be ujana mo bakangi ba biso bakangi ba mo. Ba ki prison. OK. Bon to ke na nini ti? Papa juma. Papa juma. OK. Okoba kuna. Oh, ibona bio ba ibona yo mo de mo bibo Kate. Joël yora comme maman ngaka ke paka juma. Bako même ça ba bébé on y so kuna ya maman na ko ba biso ke bakangi mo ujana même motif opportunité. Ba ujana ba côté insécurité na ba couple ba foyer ba. Yara na woloba. Jérôme yara na. Mon fils. Bali ba ujana ba côté insécurité na ba foyer ba. Ba motif ba bakangi na ba ujana mwana. Oh, c'est quoi côté insécurité nini? Quand ba côté insécurité na ba couple. Donc ibali ba homme marié au mola na ba petite fille alors ba ta soutien ti. Insécurité na wewe uti wapi na? Abimeli wapi? Ujana bon, selon biso wa Congolais. Abimeli na Mole ba on bien des enfants. Ah, ba ba se bien ba che ujana na kati. Ah, ba bino mukiri wa ko déclarer. Ah, donc, alors là, c'est bien. Il y a des enfants. Bon, on est bien monté tout à l'heure. Il y a un France. Il y a un Ah, donc, Oudjana, ah ouais, non, on a des enfants comme moi. Moi, je suis à coquette. Et même sécurité côté dans foyer, dans couple, on a pas on se souvient de solution. Mais Batemi Mwanda. Ah, on va quitter, hein? Batemi Mwanda. Ah, tu connais pas? Bien, mon c'est ça, là. Ujana za akati wana. Ah, Ujana. Il y a des enfants. Bon, moi, check Ujana, mais. Baye ba kuti. Moi Ujana. Machika na ndenga dessin. Ah, Ujana.
que déjà on a cultivé pas dans ça ça. Ouais, ça mais ça la grand-père vous savez on avait pas eu des trucs bah foyer là tout. Bon, vous savez bon, c'est madame qui va faire bébé si attends maman na voisin aza anani na kido sone ermoti bo ermule ba do beta na ermule sili Jérôme azate Joël azate yo ma bien na ke tamo na mo bikeli banda na mo pe baza mo tambo wana ako alikani donc ka baza mo bébé ana telibo sabina bisana bi mama wana voisin na voisin mzuri na bien voisin na mo ka voisin l'équipe maman na sate ta mama ko ngani go so maman na bisana le mama ya baby na pesa nataka mimi na mama tena komo na nyoza na desi mama ya bika nganga ngabo to kama je kuyeba nakala mama na pisina lo biba ujana makabo basali basi bamulela siku ngapi na autonomie bela on peut faiblesse moi ndenge nini pour mo bana na miki wana déjà na mona mai basi baso on a bien te bon maman va pas voyez on dit mo sur lipeka siku et bon mo ba mo mi bala mo maman va te parler bali essentiel gara sika moto kopelela natama intéressé akosopaka bomeli moto ekibakipaka ngo te bakipaka te ate ezei nyonso kaka sikoyo baconséquence nde bamama na ndako pepe bamama na ndako mpe lisusu ye mama ozalaki mwa mama basi ozalaki ujana osote ujana okomi no mazembe olongo na mazembe ozomataka okomi lipopo ti ozokende ka okokoma ekipe nini mais papa lingi ozalaka mo ujana na ye na ndako nalanda conseil ya mama bala batuzala na marende okwanga oyo kelengi nalanda conseil ya mama mama te monu jana film moko akubenga commentaire na saki nini na saki msimu unaona ba na leti mwana liputa moi super leti mwana liputa la moi super ana mabele mais usula moleti kitubule taka boye fona répondre si ngala zakana ka bongo nazaka ka nde mwana moi leti liputa na ngai moi tu panta papa boya kanete lo wala tanyo surtout wala te sans autre kana nenga respect ezala ka bien obomba kan tout no malamu ha tu ka tout banda to bomba ka malamu déjà mama za mutapideur donc il y a beaucoup de peine de banda de si nazaka na bon ma chérie so moi bon na bipe papa te wana na séduire papa on a vu sur la tu liputa la tu liputa il faut compléter phrase on a mis la liputa so dit liputa papa c'est bela mingi on mon qui attend na ndako na ko banda bona na liputa parce qu'il aime comme ça même ça na ba conseil na pesa ona ndoko ba ne so le kabia kitoko mama ça il a amour na ba seme kingi à l'aise kimia wana bat na ba tusolaka bien tu bien déjà kitoko baba le ngara oliet makasi obini mama oyi so eba te mo na beti koto na msamo oyi la famille ba ema bon tu ba bana miste siko jara mo eni mo na famille baby bon to bana miste mama nyonso ne peut pas siko oui ba ya mbanga ndenge na yaki siko mo na mo pe inconvénient tu peux voir le parce que ba fou ba linginga kama mama ba nkutu wana mama na donc famille oyo ba monaki ba banda ona waza bini me ba comprendre ka ke no kibonzambe ana ona lamba mulaiti kibonzambe zana mwana ngoza mtama la mwana ngajanti mwana ngabo boto mimimbo mwana ngai lo ngobela ningi nikafuna liati ebela te mafuno kala ni ono wa meja no ngabo lia na bande kona na vi oso to ke ba jokele da ona usala ya mama tamba ba mona obe matamba balu balangi luka na pipi moni ni ngaba moni libala ya libala faut toujours entretenir embellir en haut là comme quand nous le savons je suis curieux le gars qui met chez libala ça faut entretenir ça embellir libala na yo ko ba ka kufanya bila na semiki na yo ko ba kufanya bila ba bokilo surtout caractère so ko kufanya bila faut ba caractère okoza na mtu musali na ba blague so moni ki semiki ko ngaba blague ko ça c'est pas blague tika so ki ngaba
bonjour. Succès Kakana, bonjour. Ce qui a commencé à succès Kakana, ça va bien. Quand tu étais parti, tu as fait, tu as mangé, tu as bu. Il faut qu'il y ait un caractère. Si on fait un caractère, si on fait un caractère à mon tour, on va bien sans problème. Oui. Kufana bien ça. Obi ki tshasa makambo ya. Na be ku tuso ene na be toli solo. To kabwana bandeko. Na ba commentaire, ba mo ba pese ya. Ba pesa conseil ba lo ba la son kambwana to suka na mo bo. Mama lika mo to lika ni corona ki tshasa. So. Ba basi balinga ebite. So ba luka nini, so ba linga nini. Jeune fille mo boye, asa mo ba linga. Mo ba da batoza na mbomo. Alingi yo. Biso pe basi bali toli elo tolukaka tout ça moi bien moi ça va faire moi poudre moi cabello ni mo bali ngani na le cabello na changa te pour le hotel mais biso tolinga le bolinga ngai na za tuna na cabello te las mama moi si wana mo bali na lingi ba fanda na ba moi ça décime les coquité fois que kolukaka moi mungwa moi nini moi ba papa wana biso bazaka na bakaluka wana toyoka basango ba selemba moi ça nini akama mobali moi likamusomo yo kina te moi si papa na ebisi abite zwa eloko otia wapi na Benoît mobali sokolanga tanga robima arolinga yo makasi mama somo moi si pasa nini atiki mobali chérie moi si mobali abatu mona nganga ke kosokola koti pe na Benoît atile ba be musonde ka ezalaka moi si paso bongisa ni nyonso mobali ne pas côté na douche aso bimati kamne chérie aso kazoloba tena sokola me umeli po non ça va non ya bi anata na mobali mama afongola boyata mobali so pas de saka dose so pe neni na mobali abomona nyoka Mama mobile abamana nyoka. Muye mo mobile ebite ke azani nyoka. Ya mona kaka neti mwasi aganga Yesu. Akimi. Nini? Mobile pe ya bibi. Tara yo zoka sene nyoka sota. Mama si somo atima me mobile zola nyoka zola. Nini uzoki mama be qu'est-ce qui Somo. Mwana mwasi asala asuka moni aganga baganga ba sentinelle boya nyoka mais nyoka solo va voir patron mais qui chasse oh chasse ma chasse makaboko nyoka solo va voir patron ba foi porte bakoti mais nyoka solo va voir patron moi et maman expliquer exact pour expliquer nini obanda kolobande nini ti azako bija obela benga belle famille na ye tu quoi tu connais du monde ndaba banda kusko sa no boma ifo ebi ga mobile na abengi belle famille ba ye nini kamnini moi c'est tu quoi que ni on a chambre la salon kawana ya kandi porte na kosi manyoka nyoka dembe na ina meza ka somo ata zaki mobile lola mito na komi nyoka mibuni na kisaba ngala loba nuna oike aye nani ba belle famille ba ye kamnini abani ko expliquer yo lokolo limakie atikala ya yo ye wana siko mama kama somo ba basi biso loko tokaka siko bandeko bakoma te asali aboma abana naye siko mwasa mwatikala ki wapi na nyoka akotika wapi ye moko yebi ke ye mutu ataki kisiwa atiki nda kwa bon ba famille basundoli siko sa afana na nyoka asa mobali na ye nyoka ala si mobali na ye mutu ataki kisi mslambe pomona biso basi loto molandi lisolo absolument makambo awa elikaka pour le mariage ya vrai mozuka lisolo mwasi ake kotyela mobali kisi na Benoît akokanga mobali abongwami nyoka siko ovanda na nyoka bacommentaire boloba akofanda na ye akoma ye
maman, on cate. L'histoire est continuée pour la maman. Tu as évité ce que tu as fait. Oh, et comme l'équipe, il se passe à qui? Eh, bandeko, comment vous semblez là, vous semblez qui nyonso. Qui sont les gens qui ont la conséquence à qui? C'est ça la tina te qui c'est. Qui se lit pas la gagne en gros, tu maman. Mais on a pas posé là, on doit avoir bon la lame pour. Ah, il y a des trucs mal fou déjà. Mais tu vois la liette. Batoko maman ni to yefu mene bandeko na botala botika to lia finye soka yango yelo bezanza mbete ba ya lobite botika maman ni to lia na. Maman dali kambaso mon bon mwasi ucheli mobali na okisi mobali mama mobali yango eza yo ozamba pesi yo kominyoka okolinga ye bona mochamo ni nani no eza na chekaka deto tout à polu okitoro nani lembi ai ini aubergine ici on a matungulu na concombre ici lamba deto cheka uchemu wade Maman, qui va le faire la photo, mon voisin? Tu es mon maman. Les amateurs, maman, tu m'as fait ça, moi, mais la saki mou. Non, on est d'accord, moi. D'accord. La sauce cola, déjà, d'accord, moi, ça. C'est cola, c'est cool, hein, parce que la boya, moi, on a gagné. Au moins, on a un maman. Nana moi pas. Au cas où tu es, parce que ce que tu es zaté dans le baguette, tu as ma foufou. Moi, ça, ça la. Moi, nous allons manger les hommes. Moi, tout cas, il faut ça. Les aides de santé. Ndika apozo toka awo chema ya fufu awo zukalinga ndakala poso ki papa kote sikoyo mwe azela mingi ezate okompane yaya conseil ya maman bayo kaka basalela kaka tu vois donc mwe papa zela ezate kofanisa matoka kuitiki naola malano pundu zuzola te ebele non oseli pour des otoka a oseli ndakala pour nos chibini na yo ochema la fufu autrement que tu es un peu rapide en fait dans ce que tu fais quoi pour ne pas être lent c'est moi de la combien la case de Nancy tu travailles bien mais tu es trop lent ok vraiment on s'en va dans tes voix faut ça on se casse ça devient faut que les solo oh quand on va na kisa on a tina te swali ngakanda kala mela ndakala swali ngapundu lamba pundu swali ngafufu lamba fufu swali ngamakimba lamba makemba zana respect zana kolingo surtout mobali alinga mingi mwasa lekse ke alinga kai surtout simbali kolinga kai ah yuko to koma fanatique na yuko kolika yule kolingela ki kisi za tina ta ndakala na biso ikalinga ni spo patie matungulu tomate na poivron. On a laissé la sauce. Moi, sauce n'est pas bien. Pas que ça la sec. Voilà. Et ça la moins bien. Moi, poivron. La tomate et un gourmand. J'ai tout mis ensemble. Pour moi, il y a moi couleur à bien. Moi rouge, moi pembe, moi vert. Puis ça a été tout pour ça. Voilà. Entre-temps, pour nous, la biso a fait et belly. Moni. Pour nous, la biso et belly. Donc, petit sango. Ici, pour nous, manga. Pour changer juste le plat cacao. Voilà. Ici, il y a biloko na biso ezokende kobela nango malembe tikino kokotia na mesa abandi bolandi etape ya moko na moko ya mwani ya ndakala bien que mosusu bomonaki te mais ozwi quand même temps ya kolanda explication. Voilà. Ensuite, prochain numéro.
moi, il y a Nitou du service traiteur de conseil à Providence. Je suis là avec toute mon équipe. Comme j'ai toujours l'habitude de vous dire, faites-moi confiance, vous ne serez pas déçus. Même si je ne peux pas vous satisfaire à 100%, mais à 98%, vous allez l'être. Je vais encore vous rappeler pourquoi je vous dis de me faire confiance. Je suis la gagnante du 4e mariage pour lune de miel en 2015. J'ai fait le concours qui passe sur TF1. J'ai remporté avec les mariés, c'était Blaise et Nathalie. Maman peut pas préparons pour le mariage ensemble sur ma mère et tout. Les lots, mais on a salué Maxi Bien-être. Bien-être pour la santé. Maxi Bien-être est un abuso. Ils ont aider biso pour la santé na biso. Ils ont aider mingi papa. Ce que mon papa a la diabète, papa a la tension, ba maladie ndenge surtout faiblesse sexuelle. Et là maman va couper la caméra va bien on est bon ça pas va dire oh bon va la zone de il faut se trouver dans lieu sacré na sepela et pas sepela. Faiblesse sexuelle c'est moi que papa za kolimba. Papa za ko basu penza te. Tout ça m'a répété. Pour le papier de gauche à droite, Maxi Bien-être, maman il y a Nitou. Maman il y a Nitou. Na cause Maxi Bien-être ndene. Maman il y a Nitou a coupé son numéro de téléphone. Il y a maman Carole Kalala. 07 82 20 12 51 pour la cause Maxi Bien-être pour la papa. Ce papa mais Maxi. Oh c'était la casse. Et puis papa, comme un fanatique à Maxi. Zoto kolemba lemba. Et aussi la papa comme un force. Comme un zoto kolongolo. Puis wa bokundu banzoto et cause la danger avec quoi? Avec Maxi Bien-être. Si votre bail va dire maman. Maman boy. Voilà maman ne se dit bon maman. Eh, faut m'appeler là moi. Ben non. Yo ben non, faut m'aller vous faire là. Qu'est-ce que tu m'as fait voter? Eh. Ah, il m'a gagné comme mulutu. Moi, faut me faire. Eh, faut me faire eh. Écoute la chance de tout faire bien. Faut pas comment. Tu vas me dire pas comment elle va l'entendre, ouais. Ben oui. Faut y baka. Faut pas comment dans la main sur ni ça mon bail. Et voilà peine. Ah bon? Oui. Faut éviter moi ma fou pour moi. Oh, je vois ça aller moi. Je ne peux pas gagner mon lutin. Pourquoi tu n'as pas eu Jeannette? N'a pas eu Jeannette, la bonne mon lutin.
Faut que ça petit, faut que bébé. Mais faut que tu te bois. Faut que bébé. Oh, tu peux pas faire bien là, c'est dur. Yang buat tak? Macam mana dia buat tak? Kita buat. Siapa dia kau buat tak? Tidak buat tak? Nenga muna bambok Ora nenga muna bambok. Ako nanda kala balamba mutabi. Kaya bisa balu tanya aku mas. Nakala. Mesti bejole boleh. Ali ate basi sasa so na Yule. Je sentais ça. Yule. Ya ba voisin. Você tava voisin? Não vai que voz louco, Mas ainda tinha barulho, não vai ter barulho, mas amole. Fica amole. E como uma mobile não está seguindo na vida, uma mobile você pensa mais que não olha, porque para ver se o outro se pode nem. Mas como é uma milha, pela mini, bateu linha voz na moeda. Então ele que vamos lá, né? Te dou. O milha ali, o amole, Ninga filho biso ngani bona ubanda pa kongole bele babana ba kongole ba bituma mo ko ndamo ezati ubangole babala ba kongolezi ba kongolezi babala ba ngole ba kongole babala ba ngolezi donc moi ko bunda bituma wana ezati na bibotika ka kwa deja ngana muta okabula tena muta osangisa botika kaka ba bi ba kongole ba kona Yeye papa biso mpo fingi o television ba mimi de ba santa mo biso to kona tele mo papa ba sa pe mo Ande tole ki pe to mba pese tole ki bombe le utilobi. Ye pa fini biso. Tole ki bombe le utilobi. Ekas. Toza. Biso pe ba congolaise toza. Nezana partout maman. Congolais ko leka. A défaut ta ta monki. Toza. Tole ki bango bana le utilobi. Sula ki bango Seigneur, merci pour ce repas. Bénis, Seigneur mon Dieu, ce repas éternel, que ça puisse donner exauter dans mon corps. Pense aussi à ceux qui en manquent. Bénis la main qui a donné. Dans le nom puissant de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Ça m'a béni. Bon appétit. Merci. Monto, Monto, c'est bon comprendre, Biso, toi, baluba. Biso baluba, baneto kola. Banato soka kolia place. Moko. Ezati ya lelo ko maozolia obanga ifufu kitoko biso baluba tolia kanisa ni moko so baluba tolia ka bongo mo obanga o biloko ba check yango eloko exact baluba tolia ka boye OK go on fait comme la ndaka Ils allaient là mais qui ont tenu mais on disait na tiamo mukimundele na bâtiment kimundele mukena na monite moi poivron Comment on fondé comment là ba mi ko ndé on fondé ko c'était il faut fonder ga moto kitoko to wa ba bité ko ko za mufuta mbila tika ka ko sa ngwa bo mo non c'est la mon bien to makas moi touche mon ka ya moi poivron et oui moi plus na lobo ka maman Qui soit l'igual à moi, chérie? Na boli na ngo mo bela na komela na nyoka. Na sukele wa. Qui c'est nyoka mo? Na nzambe. Na nzambe. Ndio bosa na nzambe te.
Losambo lekini nyonso yaya. Losambo nyo. Makasi. Losambo lekini nyonso. Oza te muna ni Moïse Mbembe. Losambo nangai kolo ya nolai. Naza kosenga na yo. Loboko na yo zala na ngai. Basi on peut comme ça maman. Dis-moi comme quelque chose qui existe. Nzambe pesa na libala. Na bala Nzambe na lola na bala. Abota Nzambe pesa libala. Ana Nzambe pesa libala. Comme ko bebe sakali. Ko sona bato ba ta support ke kabana pona moni jela zo kanga. Ko bini. Ko seno pesa na bato ba ta biso. Conseil ça va mon. Ala ba mo ta la. Ogo libala secret na moza ya liboso za na losambo. Chapo boba mo na dance baba yezo mo libala bala. Ngala mama na makutile. Basimba ngali bageti. Ma bala. Oh mama. Na ba tuzo za mara no kwa ye. Oka. Na wakule. Ayo mama na kanda. Mama. Mama ndio suba kupusa pembeni te. Suba kana komi, bosuka ni please sini. Au moins à la tête. Eh oui. Bazali maman. Nous n'avons pas la bien mariage. Oui, au lambakate, tu n'as pas le temps, tu as toujours le temps de faire les ongles. On aura le temps au bimensa, ce qui mène d'un coup. Pour qu'il parte. C'est très les bas les affaires y aussi ma papa, au servir, il solo naie. En tout cas, on va y avoir un conseil, maman peut s'en va conseil belé fanda. Et fanda. Donc résultat na moi mon na chaque jour maman so kwa maman est sur na côté oyo ka ndé est-ce moi na mobile à sepenya est-ce que so ka to benga au rapport à fin jamais attends ko monter et voyez na ngo ko so ba tomber ya malamu ya mabesa kin ndé ya ngona mo conseil mukie on ngana pesa bientôt e ba on va kisi elle a une importance te simba kisi mobile wa bongo ya nyoka ozanga moyen aussi ya kokipe ya kokanga ye bolingo mpe sili kisi ya malongo eza yango oyo na nzambe bizaleli nde ekontaka aza mato ya koyoka ayokao mwana salobi na basasu te mpona olia. God bless you et Dieu vous bénisse. Mungu abariki tata nzambe kabisa kuna nzambe alipendeshele bana betu bonsa. Bye bye. Fufa pembe.